ça le roi soda pour balongoler na place wana ba matake na grade balongoler fonction et là on va penser qui c'est que di yangwana mais ce qui a sakani Rwanda biso to kwa nexango et comment 27e province ya Congo boye bagite to lo bagita bino mbwa swimbwa chilombo balati esinga na kingo eza singa o ba pese eza singa bazobenda ye bazobende na makasi o ba moni ke moyen za lisusu pour 2023 chilombo azate Kagama yebi yango nani Museveni yebi yango président ya Burundi yebi yango ke 2023 chilombo asali nini akei ba corps na bango ko ba respecter yango il faut chilombo balata ye couronne wana eza singa babando serena singa wana era zoyo kwa mbongo pe mezokende nde akondima kosala babuzo ba oyo ya ndima oyo biso tokozama loba mukuna to mettre yango en application ko mukuna zo mapeka d'autre part asala posa ko senga mbongo soki asenga mbongo pa mute chilombo ake okuda naye asenge mbongo alia mais biloko loba wana akokufa pamba ujoza nani Afrique asali ni to sentir ni tala ba coup d'état partout na biso moko na Congo semaine bato bazokufa ndesi kwa attention wana ndia kosala na mon impact moko te Félix azoluka nde ayeba mais ye akoti to sentir le mot donc moi ben là oui continuité ya Kabila nde yango ye azo continuer nango to santé changement wana te biso to lukaki siko to kotika pona ni bon mon to tika kimia to c'est la mandat sila comme ça ya koyeba siko force na biso Kabila bana ba longola force ni to longola Kabila kaka biso peuple ye pe kaka biso pe ka to longola ye bango ba so minduki biso kaka boye na maboko akolongwa koya ya Robes na zolo bango pe na zo bandela koya na ye azone ko mifingisa. Donc c'est que les Robes ont contribué à la souffrance où le peuple congolais a subi les lots. Ce que c'est que les Robes ont complice de la souffrance où le peuple congolais a subi. En a été, et ça sans impact a été avant la ye. Ce que a été comme fini ça. Parce que bango bakenda nini batike la biso. Autrement arrêté et le Rwanda soit nini compagnie moko boye zo sala biso misala ndenge mobuta tikela biso pour na biso maréchal so que ça ba biloko ndenge wana nde toko betele maboko so ka yao toko sepana neloko nini aya na été avanda pe aye ba ke Félix wana so ka sa président et ça peut congolais te muta chaye wana parce que akosa l'intérêt na biso pourquoi il y a ça l'intérêt muto a chaye mais biso so ça posa ko cha muto ko ça l'intérêt na biso population. Tout le vrai changement a été encore wana o ba uto pesa yo wana oyo oya Addis Abeba yemo moni mutamayele a utiliser toujours ba faible ba yebi déjà faiblesse na ye do azana ka mundu moya kondima na simande conscience yako la musaye ujo zana ni Afrique asali ni to sentir ni tala ba coup d'état partout na biso moko na Congo semaine bato bazokufa ndesi kwa attention wana ndia kosana na mon impact moko te Félix azoluka nde ayebana mais il n'est pas président soka za président ya muto achaye wana poto mona ka mais pona ngai pona biso ba oto ebi vérité depuis que ça ngo yete Félix a utilisé tout le monde a mais ça yete ce n'est pas Félix qui gère wana to yebi bien soki ye mutu abandi ogere mbe azosala misala oyo mutu nyonso ozosepela nango misala moko eza ya koumela mais misala ezosala eza misala me badepute bakosala yango tomona yango lelo akosi biso combien de fois partout ozotambola bazokedepose kama mabanga mais misala ezosalama te est ce que eza normal do biloko wana ye azonga nde totiki ye azala mandesa nde akoyeba kana na biso place eza akosi bapeshere aketia libanga na nini na mwana total tokangi mino gratuité à Tchaki esimbi po yeba ke malédiction na ngeza wapi esimbi te atika ne pouvoir po azwa moi courage wala pe koyata na Congo tambola
mais soki ozosala makambo na makasi akozwa soni soki abimi libanda akokosi kozongaka na mboka oyo te. donc nayebi te Tshilombo soki azala mutu na ye na kati fo bazwa na mutu ya Tshilombo bamema ngo na scanel batala abelaka mutu obe abelaka liboma auti kozwa président union africaine asasi 4 coups d'état na union africaine asali eloko te aya kozwa lisusu ya 10 abeba po asala encore 4 ya 10 abeba po asala nini donc bamema Tshilombo lelo bamema ye batya na mutu na ye na kati ya scanel batala abelaka liboma obe mutu na ye bavisi nyonso na kati elongwa donc na okomprendre te mpe naoyeba te na mboka oyo soki toza bakongolais oyo toza baétranger po congolais mpenza makambo eloleka na mboka oyo congolais azolala alali mpenza pongi alamuki na minute congolais azala ta kutu teke atala ta football eza alanda ta miziki te donc congolais na minute oyo espoir feza alanda nde politique soki obenga na Tshilombo totelemi tokangi ata nzela po Tshilombo mpenza do mpo na ngai soki mpenza place bateka babombo nayebaka me ngai nasi nakenda na Tshilombo na ba ndenge boye bomwa biso tosanga boye mpona sentiment te toza bafinalité oyo tosala misa te toza bato basala misa bazali awa mais so tosala misa te parce que Tshilombo akeyelo mo te ke oyo eza ke bato baoke mpe baluka 10 francs na bango 100 francs na bango mais en plus ke oyo biso tooloba Tshilombo ayebi oyo toza na base ya lamuka masine ya quartier toi oyo tooloba eza boye Tshilombo soki ayebi histoire ya masine ya quartier toi koto olongwa mpine Mobutu ezalaka masine ya quartier toi koto mo rebelle eza masine ya quartier toi biso tobangaka te biso tomonaka mpe mutu te soki okela biso bien tokelo bien soki omine okomplike biso tokomplike o Tshilombo akomplike biso tala lelo bato mai ya pamba bato bamoluka mai ya pamba oyo bakoma okende ti na Kingabo Isam na masina moto ake ti Kingabo mpo toka mai ayala yango pourquoi pamba esubia te yango tolobi boye Tshilombo azaki pouvoir oyo apesaki kopesa ayebi yango ataka reconnaissant ndenge azwaki pouvoir kota afandaka ayebi ke pouvoir eza ya bato ya Martin Fayulu Madidi tosengi Tshilombo boye aluka kutu te akoma ti 2023 soki aza mutu na ye ezobouge oubien aza mutu ye raisonne aluka ye moko kota avandi ka ndenge abenga bato bayaki wana abengai bango abenga bango te pouvoir bato na mitiki pouvoir oyo koyo pouvoir oza pouvoir soki aboyi nde tookende tolobi yango boye toboyi théâtre toboyi nini tozomona osola mutu ye mutu aza na armé te Tshilombo aza na armé te Tshilombo aza na armé te Mobutu azalaki na BSP basete basala gasi tout oyo biso Mobutu azalaki nango tobanga bango te bamona yango na presse oyo bongo Tshilombo armé Tshilombo asala yango yo tolobi boye na mingi oloba te oyo tout aotala biso tolobi boye 2023 tokolakisa Tshilombo ke biso tofutaki Martin Fayulu na sa mbula bamama bana bakoko tout tokendaka sa mbula yo tolobi yango boye oyo Tshilombo aluka akomona yango 2023 Tshilombo peso biso tyango beto te oyo abeki beto siko totyango siko tokomesa yango birin tokanga poso na birin eza Martin Fayulu siko komona biso birin nde ezala poso le jour aussi toyebi te mais totala ye asala théâtre asala biso mpe na ye lisu likola lisu tokendeka meme lokola ye azokanisaka no Kongo ekomi ya ye asala oyo nyonso to alingi me toyebisi ye ke abandaki banda na Mobutu na mboka ne na kenge memi wese ya pamba tikala kotonga te na kenge awa tolekaka wana na kenge memi wese ya pamba oyo mboso mutu atonga eza te aye kokangama mpe na Kabila na ye na Bati Lukwebo banda Mobutu baye mpe na Kabila 18 oyo tolobaka ya ndeko Kabila mboso na kati azali Bati Lukwebo mpe azali bango kliki wana nyonso tu bazali lelo yo bayebi pouvoir na biso bakie kopesa nyangala kata wana vimba matama mais toyebisi ye ba théâtre na ye nyonso tu to na posa nango te na pete nyonso tu
tozozela élection na 2023 mais soki kalolenge azoloba abima mpe na media akomisi na mukuna perroquet national ya kolobaka n'importe quoi na mukuna akomi perroquet national mais tokoyeba bango na 2023 abosana te keno tatane asalaka na Mobutu na Afrique mobimba bazalaki kobanga ye bakoyebisa biso peuple congolais awa na Congo bakunda Mobutu na cimetière nini Kisekedi akoyebisa biso peuple congolais Mobutu na Congo bakunda ye na cimetière nini parce que Mobutu Afrique mobimba bazalaki kobanga ya azalaki deuxième personnalité na monde invisible armée azalaki nango Afrique mobimba bazalaki kobanga mais bayebisa biso bakunda ye na cimetière nini awa na Congo ebongo ye Chilombo atombola mapeka pona mura avant-hier mura bapapolaki embata na sotu muto na Pascal na koperaka na mura penza ndenge achaki bango po lokolo ya kuma na kobanga banga azoganga me azobanga achaki bamura mura moko azwaki mbataka na se asotu muto ana batu bazokatisa ya azoboya na cordoleti na ya nyati ya moko twa ya moko pe azongi sima so baluka ya baluka boya zo yango boye baya asimba boye afongoli nzela ye wana batu bafongoleli ya na nzela akomo lande mbangu si azimba ta tozobanga bamura te tozobanga bango te baza eloko te Kabilo ayaki na mura wana akei kofanda na zamba kuna azotala ye Kabilo ayaki na bamura wana akei kofanda na zamba kuna bazotala ye ya kanisa te ke no mura nda komi fin te tokolakisa bango na 2023 ke no mura za waza eloko te tokolakisa ye ke no mura ozotela motema baza eloko te liboso na biso peuple congolais ye pete muto ayaki na bango Kabila meto yebisi ye adondwa na ye me abosana te bana Mobutu lelo bakoma wapi bamanda wana bazalaki mutu soki asombi mutuka na sher mwana Mobutu abotoli mutu soki abali mwasi ya kitoko mwana Mobutu arekipere ye lelo bana na nyonso tu bazali wapi Chilombo tozoloba mingi te me biso na yo rendez-vous ka 2023 tokoyeba force na yo omoni mando bauti kopesa ye ya président ya mécanisme suivi accord ya Addis Abeba donc ezali singa na kingo omoni toyisaki batu que Chilombo c'est par lui que ba Rwandais ba kozomabele ba balkaniser Congo c'est par lui que les occidentaux ba balkaniser Congo batu bandimaki te omona mingi accord Addis Abeba wana eza ko marteler kaka sur partage ya Congo sécession du Congo. Donc, c'est de notre Est de la République démocratique du Congo, na ba Rwandais, na ba Ougandais, na ba Burundais. Donc, batia singa na kingo, ba bisi lokolo zali wana faire respecter ba corps wana. Vous voyez bien qu'il y a corps wana musée à Boyango. Vous voyez qu'il y a corps wana, même Joseph Otobenga Rwandais. Joseph Kabila Otobenga Rwandais à Boyango. Mais le loboye lokolo zaki pouvoir, oh ba pesa qui y a collaboration. Donc pouvoir, oh yo ifaki azala redevable. Azala redevable. Na ba parrain ba pesa pouvoir ba seigneur ba komisa roi alors yango wana il faut balati couronne wana couronne alati wana eza couronne de feu eza moto o alati na moto parce que Congo ko kabona te et lobaki ndeko Adolphe Muzitu Kagame ozolangwa ozolota Congo ko tikala ko kabona te moto moko peta ko kabona Congo yo tikala moko ndenge banka batika biso omoni politique ya koboma ndeko na biso na kati ya Est ya République démocratique du Congo ezali politique to benga na politique ya dépeuplement pour peupler c'est-à-dire bazoboma biso na sima froidement gouvernement zoloba te ministre de défense na ebité soko akufa soki pasa la kati ya mboka oyo mboso yo wana makamba miyibi nde liboso do makamba oyo ezanga tina azolandaka yango mais sikoyo biso mboka ezokende bato bazokufa bato balobela komoko te c'est-à-dire mboka bato nde bakufa wana ezali simplement problème ya politique ya mabe bokonzi eutaki na source ya mabe baza na eloko ya kolakisa peuple te baza na eloko ya koprotéger peuple te parce que pouvoir eutaki pa peuple te baosala na nko oyoki na virunga babomi bato ebele donc bato bagardien du temple bagardien ya parc ya virunga babare bato ebele na Ituri koloba te ba rebelle ba koti ba bomi ba tebele donc c'est-à-dire eza pression ba sa Chilombo
basala keno soko lobité tokoboma soko kabima belete tokoboma. Donc c'est-à-dire ils ont un message politique on va pesa passons à la concrétisation des accords soko boy tant de peuples dans okufa. Donc c'est un peu ça la compréhension générale. Na Rwanda na ningina kwa Sénégal ba uti kosala couverture ya stade Moro boye ba bengisi ya président Europe a pe na fuka bengisi mais biso na ko ba bengisi fali nino ko ekolo tolobi clairement que ndeko fali soka zo simba moto italie fali soka meka simba moto italie atuna baliwaya ba madilu atuna baliwaya ba musicien musu baleka ba papa wemba batebele ba kota politique yeso ko beta politique akobeta musique na beta ka musique ne mais soki alinga kota makambo ya Congo po koma lokola moto akobando ya okalimaka batu na musique na ye ya lokuta wana ko betela batu ya ba UPR soka ko bando luka abando star biso lokola ambriema Fali va nous retrouver sur son chemin parce que Fali Ipupa c'est un musicien. Le Congo, Bambongo a gagné, Italie et sa fille. Mais le Congo, à la poste congolais, nous soit se retrouver. Dans la poste qui Fali. D'ailleurs, Fali ne représente rien dans la population congolaise. Donc, si seulement si Banamiki va l'andaraye, va UPR, va rapper va l'andaraye. Donc, Biso Penanga et Penazaboué, musique n'a tchango à côté. Atuna Wera. Wera, a Mekara, le big ngamo konzia tchango. Ngamo konzia Nyama. Wera zagi député. Autos a député, autos a candidat député. Azoka ta fois moko. Wera balande mbangu na venyo. Mbangu atiki mutu wa kimi mbangu. Donc ça dit Fali sera zo mona le roi que musique azobeta a redominer congolais. Mais pourtant tozo mona ba musicien mususu et ba ouest africain. Ba oyemba banze ba chamoro ya révolution. Ba oyemba chamoro ya veille ya conscience ba peuple. Mais to mona ba musicien na biso ba oyemba so bolingo, buzoba, bolingo mbetu ya papa na mama. Donc biso to yokarango eza distraction. To la posa na ngote. Ndeko mulopo episika azali nzamba batela ya pese makasi to la posa to mona mais eloko zo kapu sezali nini bandeko ya IDPS na bandeko mususu bakosaka peuple congolais awake prison ya ANR ezalaka te. Où est notre frère Mulopo? Lokola to uti ko kunda mama Charlotte. Donc ça dit to bandeko la makambo wana to moni ke bandiko tia yango mbilinga. Bandiko mema yango na ndenge moko boye. Ndeko Mulopo on dirait ça na santé su ya malamu te. Ndenge biso yokeli, ndenge tozo yokela. Sikoyo mweba pas présenter na biso batu et comme okoma le roi Gena. Alors biso to lobi le roi to kundi to agine matanga. To kundi mama Charlotte. Lobi lelo boye déjà réunion do sala mapo to reconnaître parler de la justice. Dossier Mulopo to yeba yango au fond. Eza nini abominani a violé nini abugi nini asimi mandoki wapi to luka to yeba au clair to tirer au clair Mulopo situation les adengeni pour ça biso passe résistance sikoyo et lobby clairement que soki ba kokanga biso nyoso batia biso biso balingi ndeko ko fana na prison sans mabele ndeko batia na prison sans mabele vraiment ndeko pena sale le kota bo mais pendant que des Rwandais bato bazo bo biso ba généraux ba trahir mboka batiki bango bazo fakira ba responsabilité na bango bande kimbuta banani bato belé ba yibi mbongo mboka basali bango le remonter ndeko na biso Mulopo un simple parlement debout un simple parlementaire debout un simple parlementaire debout Chilombo a qu'on s'acharne na eboy mais c'est de la bassesse pour un soko biso président de la République o banda sikoyo ko sala nini ko landa un parlementaire debout fils Mukoko aloba yango ba ko pelisa moto oyebi na tango Kabila est-ce que ba boma fils Mukoko hein Benjamin Kabou Augustin Kabou ya uti ko loba kutoa auti loba clairement alors que to repesse peuple minduki bata IDPS minduki ba ko bunana mutu sortir na pouvoir est-ce que bakangié qu'est-ce que Mulopo a dit qu'est-ce que Mulopo a fait oh ils ont mérité à la prison sans mabele en tout cas beaucoup ça qui biso bobi ke bokanga ba prison ya ANR to comprendre par Mulopo ya ba prison ANR nyo sezo sala je na moni crime Mulopo a salité dossier na noir aux humains mobile botia la boloko oh to que deuxième mois ce n'est pas normal il y a un moment de résistance to que tire parler du peuple après les 4 un jour moi te remettre en place wana to que ti parler de la justice to kutana na bango kuna ba juge bango so tout ba ya na dossier wana to samba ba avocat bakene ya lia musuni ya Lumumba na papa Kimbangu mais biso pe to kolia ya ye tozo sela ye aya
kasi sango oyo bopanzango bobomba basango te ti bana bango mpe bamona ke awa deja biso to après na tombo loboko misuni mibale oyo ya bango balia kuna biso mpe tozela yawa esika tokolia ye na kati kaka wana eza babelge baye na mboka na biso Congo baki kokuta bakoko na biso bazalaki na bonzambe na bango ya Simo Kimbangu bakoko na biso bandoki kosalela nyonso babelge baye awa munoko na bango kiwalo balakisa biso te babelge baye awa mbongo na bango oyo franc belge batikela biso na Congo te toliaka pokoelima babelge balingi koya awa alingi kosala alingi aya awa alingi aya kosala nini roi Belgique awa alingi aya kosala nini bikeko na biso bayiba bayango ne komo lobela baona mboka na baona Belgique bakoluka moya kozongisa ngo tolingi koyoka te président ya roi Belgique ya to ana tina na ete to boy na biso roi Belgique na mboka na biso avanda kuna na kirwane na Belgique biso atika biso na mboka na biso Congo biso moko ba congolais tozwa en charge na mboka na biso ya kolungola dictature oyo za na mboka na biso ya kolungola bato mabe bazotekela biso mboka biso moko ba congolais tozo charger nango bakosi biso mingi banda 2006 banda 2011 2018 tout oyo congolais nyonso ko yimayele tout oyo toko pranike na bango nyonso tozozela élection 2023 soki Chilombo asala erreur tokokanya na maboko article 64 tokoboma Chilombo toboyi dictateur na mboka na biso Chilombo to ana posa na ete akende lungwa na mboka na biso ta to souffri ba ajezo kende tozo sala eloko te tozo nyokama kolia pasi nyonso komi pasi ekola masango komi 2500 ozana 10000 oko kolia te o mboka nini donc tojo tika ba na mboka oyo 2023 tu eza bomana toko bomana na bino bomana nasengi bamesi bandeko na nga ba diaspora ya poto bosala makasi pena bitumbo bozobunda boyokela biso mape toyeba pe moya kolia ata sosa mobimba na mboko Congo tolemba te tobunda pena ba diaspora bolakisa bo fox na bino bokechu bobunda pena pona mboka oyo biso bino boza ba congolais bobunda biso pe tozobunda poto luka tozala bien na Congo oyo eza na eloko te ya kofudre akofudra tuyu zero ya zali bungu tulu azali bungu tulu azana formation moko te et puis aoti kofudre pe eloko moya malunga te Chilombo mboko oyo tatane aza pas même na rang ya ba père de l'indépendance te tatane na histoire ya Congo aza te atika koyela biso ba désordre na kata Congo ayebeke mboko oyo eza ya biso ba congolais soki yena noko ne Kagame akene bakini kuna kobongisa mboko na bango na Rwanda mais soki asakani Rwanda biso to ko annexango e koma 27e province ya Congo bozoba na bango na mibale etali bango biso te pona etali oyo babengi roi atia lokolo te aya te po pouvoir eza na crédibilité te pouvoir eza na légitimité te soki aye akomi zoba soki aye ye moko ayeba ke akomi akomanda na valeur te roi atia makolo te po biso moko peuple congolais pouvoir tozo tiango donc ayo kuta no na soni biso mo to mona ngo eza pouvoir ya soni eza ba entendement ya ba Rwandais ba Ugandais na Kabila batia ndeko na bango mais biso roi belge aya ko nyata makola wa te soko ya zela résume o ya peuple congolais bako voter o résume ya peuple congolais ba kondimado légitimité na ye yango ne roi belge o tia makolo mais ko sala bozo bate o ya eza ba bozo parce que na landi Poutine alobi ke il faut moto na moto a respecter ba frontalier na ye eza ba bozo boyo Kagame azoye la biso biso pe un jour peut to poudrer le loko ya bozwa blatte muzita yepsie lokola tata azwa muzito mwana ya nkoi akotika laka nkoi
Félix va passer ce qui pouvoir ni déco. Union africaine a lobby à Bongsa qui mboko te pour passer qui est en charge à Union africaine. Bongo oyo. Ah ça le pelo mon côté. Et là on va saler on a ba opc kaka pe mandé pour va Monique. So qui ndengazana ezalo kwa mwana mkeso va passer ki ndoki. So va bise boma oyo. Yeta wa mwana ngwe kwa soso njoke za mutu akoboma. Mais yo mkoso va passer ki ndoki. So iso boma tata no msoko koboya mais mwana mukero elope ba opc po nyonso ba bando kosenga ye ya bando kopesa. Ezalo kwa soda po ba longole na place wana ba matake na grade ba longole fonction. Eloko ba pesa Kisekedi yango wana. Kobanga no eloko moko te biso pe peuple congolais toza à l'aise tozo zela kaka 2023 pour l'élection. Mais pour na roble papa pema na yo. Vanda no na mboka no tika biso peuple congolais loko bo sundo na biso bo tika biso tozo en charge biso na biso. Bandeko na ba diaspora nzamba pambola bino nzambe ya pambola bino eloko bino bozo sala kuna. Biso bando soutenir bino kana mabondeli. Biso na nzala. Biso kwa to beta mabolongo na sepo ko nzamba pe bino ka force wana. Ko eloko bino bo sali mutu na Rwanda e bonga bo sala ko Kagame. Mais le roi ya kimaki o bo sali sebo biso pe to zaka wana. Soka yoki ta ye. To ko lakisa e o ba mona ka seka ba tata na biso ba bato bikuse ba bimaki to ko tumba e moto kana ko pota ngoki. Mutu nyonso soki azoke combat abandi koyemba avant combat c'est que mutu aza makasi te. Eloko muku na sali wana naza na image nango namoni ke muku na bon natuni boy depuis quand muku na koma porte-parole ya Ndeko Chilombo muku na n'est pas ni musicien non ni politicien muku na za même eloko te ya kozwa maloba ya autorité aloba ke non avant to kene élection photo le canal recensement ce qui recensement ezate élection ezate o ya sana posta ko sa sélection mboka ngo ko sa élection mon frère na lobi na yo ke mutu lokola nga junior soki nazolanda mutu lokola mukuna ekola sa ke non naza mayele te c'est-à-dire mukuna c'est fou normalement photo za pena ko banga nzambe quand même toi tu t'appelles d'être un serviteur de Dieu ozo kende côté makamwana ez appelle libanda te en plein kilit na kati église to komona ke oui oyo balobaki na biso ikokisami mais na lobi na yo mukuna aza eloko te mukuna c'est voyou mukuna n'a jamais étudié mukuna za même na certificat 4e primaire te oyo biso to kozwa maloba mukuna to mettre en application pour mukuna zo mapeka d'autre part aza na posa ko senga mbongo soki a senga mbongo pa Ndeko Chilombo ake okuta naye asenge mbongo alia mais biloko na biloba loba wana akokufa pamba makambo eza na niveau na yete équipe YTP biso pe tolobi na bango boye ba organiser élection te wana ezo engager biso leloko moko te biso toza ba préparation na biso o to kobenga na bango nyoso papa ke libanda pays moko te za na crédit RDC pour le moment c'est pourquoi bazo inviter ba président ba pays awa moni que non ezana président obakoki ko inviter te pour ake ko représenter ko na kata Sénégal parce que Sénégal eza pays moko ezana ba organisation eza pays moko ezana ba respect ba institution bakoki ko bengi ça peut mutu azana valeur pe na compétence en tant que président lokolo ba comprendre que au Congo y a pas un président pas bengi ça bisa que ko représenter ba Congolais mabe ezate pour ngana moni yango bongo yende ko kabuya c'est-à-dire Sénégal à comprendre que non au Congo y a pas un président lokolo président zate to benga musicien ala ko longola biso ata soni yango ba moni akekuna akekobeta musique alongola biso ba Congola ata mwa soni bongo awa neta Congo ba ko benga nani akobenga motuté parce que va comprendre que non si nous subissons tout ça c'est à cause de Chilombo oyo ndeko nanga ozomona c'est un sorcier Chilombo ozomona mese nangai aza mutu moko c'est un diable lelo omoni makambo tiko salama bokolo wana awa yinda ki mabe jeudi passé bana changu batelemi na balabala masase ke zongi mais population a résisté alobi lelo soki Kagame aleki awa ezoyindela biso kakawa atindi premier ministre na ye atelema ki aéroport pour nyaleka ki awate c'est parce qu'ils avaient peur de la population yango tolobi bango ndeko na ngai nous attaque compatriotes congolais on n'a pas besoin d'écouter M. Chilombo na makamuna ya kosala oh ben élection oh ni nani non ça ne nous engage pas nous préparons notre combat oyo et comme peuple congolais na réussite pe na victoire
combat na biso to préparé, nous allons appliquer l'article 64 de la Constitution. Il y a Kodimana Balabala avec une monotone. Il y a Kodimana M. Chilomoke, tu es compétent à tout et pour tout. Laissez-nous le pays et va-t'en. Le colo ibi déjà mbongo. Tu n'as qu'à partir avec ça. Si kela biso mboka to luka muto sa compétence, to pese bokozi pour que amemba Kongo mani na makona mipe na makambo etali et avancement ya Kongo. Senga na provocation ya. Nyonso wana ba luka provocation pour que peuple congolais sani atomboka. Dossier préparé. Tolobi na Philippe roi belge. Yeba ke ba belge baza bato ba luka koloka Congo. Bato baboma Lumumba eza ba belge. Bato baboma Kimbangu eza ba belge. Bato bayiba bikoko ba Congolais eza ba belge. Bato basala makambo ebele ya mabe na kati ya Congo, ce sont des belges. Soki Philippe a préparé quoi na kati ya Congo. Po aya kozwa o esengeli pona ye na ba kor basaki na Chilombo. Moi je te dis que c'est ce jour-là que les combats vont commencer. Tout ça déjà dans la préparation. Tout ça la sensibilisation à ça va Congolais nyonso. Nous sommes près de tout. Tout ça qui na bande ko diaspora ya ko meka ko benga biso po ba lukela biso moi ba complément et ko pesa biso préoccupation parce que awa ndenge bozola na biso bande ko nanga libanda tout ça déjà préparé. Tout ça jusqu'à la fin. Tout ça c'est la caca confirmation. Il y a roi Philippe Akita. Je vous dis que les jours où roi Philippe a continué à connaître Congo et qu'on s'est mukolo oslement et qu'on s'est nini et qu'on banda, on n'a pas peur de lui. Le Congo Congo est comme une bocanaye. Le Congo Sama le Conde Congo est comme une bocanaye. Le Congo là tu m'as dit que Congo est comme une bocanaye pamba. Biso biso toza tina Congo te. Akamata Philippe Ayawa. Ils vont mourir et lui et Sama et Chilombo et Philippe. Tous trois vont mourir ces jours-là. Mon frère, je t'assure que non. On ne va pas encore reculer. Nous sommes déterminés à cause de notre pays. S'ils vont nous terminer, s'ils vont nous faire terminer tout ça, nous allons accepter que nous puissions partir. On n'a pas besoin d'avoir encore la crainte parce que Tokomina Souka, Toza déterminé. Le 6 c'est ce qui Philippe Achemakolo Awa, il y aura du fait. Patubako Kufa, Chilomako Kima, à cause de Faris, à Kokatanzera, Brazzaville, à Kokima. Message Oyo, Bo Panzango, Bande Konanga, Soboko, Zango, du Panda. Bon distribuer en na pays nyonso. Ba Congolais toza déterminé. Ba Congolais aussi décision. Mukolo Platini ya kocha makolo awa. Toko bomana, toko panzana. Oyo koya eya. On est dans la paix. Toko mina suka. Toko rikeli soutien de konanga de kokabuya. Pour na sulis na c'est la question oyo. Na lobi na yo. Le corps a monique non. C'est lui qui a terminé règne ya monde entier. Donc, vous savez que le Congo ne sera jamais à vendre et puis Congolais azazo bate pour beaucoup ce que mikolo nyonso. Donc côté les awa les 6 donc distribuer population dans tous les quatre coins Congo et puis yoko qu'est-ce qui va passer? Moi na oya botami na 1960 si lelo na 2022 moi na kola kate moi na telema kate moi na tambola kate moi na wana osombela ka bilamba olesaka ye. Donc, au salaire a besoin de surtout ya mwana na mais mwana na asali la kayo eloko te na éviter parents wana na mwana na asala ka nini loko la biso la Congo awa depuis 1960 Belge atika mboka oyo lelo toza wapi ni bolamo ya asali la biso o biso tokozana esengo ya koyamba soi-disant roi wana na mboka na biso akoyela biso nini akutaka biso na bokoni na biso ya ki royaume. Lokola ye enviaka ki royaume na biso azu ki roi ake nango kuna ayeli biso pouvoir na bango ya bondoki ya ki présidence ya koboma bato nani assassin ya liboso o ya sala munduki est-ce que bakoko na biso basala munduki pona koboma bato bakoko na biso bazaka na bato lotolo pona koboma banyama bango basala biso munduki pona koboma na biso biso toyebaki mbongo te ngana zana nyama yo zana fufu na zwi nyama na ye na pesi yo pesi nga fufu longo biso toyebaka yango wana bakoko na biso bazaka ko vivre nango babimisali biso mbongo ko banda bango bayela biso mbongo na mboko oyo eyela biso séparation eyela biso haine eyela biso ba makambo ebele bolingo esila kati na biso bakoko na biso bazaki na nzambe na bango oyo azalaki bolingo kati na bango moninga zana pasi ngana yebi kisi na kokendo salisa moninga nanga sake na senga eloko melelo makambo bango bayela biso na mboko ememi biso wapi koya na ye na mboko oyo elobeli biso nini boyebaki te tolobaki na bino mbwa swi mbwa Chilombo balati esinga na kingo eza singa o bapesi eza singa bazobenda ye bazobende na makasi po bamoni ke moyen eza lisusu te po 2023 Chilombo aza te Kagame ayebi yango
nani Museveni ayebi yango, président ya Burundi ayebi yango ke 2023 Chilombo asali nini akei ba accord na bango po ba respecter yango. Il faut Chilombo balatisa ye couronne wana eza singa babando serenga singa wana era azoyo kwa mungongo pe mezokende nde akondima kosala babuzo ba oyo ya ndima. Donc eza bokonzi te mais eza accord po ye il faut réaliser yango pour na 2023 biso tozobenga na Chilombo azokende na banzinzi na biloko nyonso na mbetu na ye na bilamba nyonso tozokwesa yango tozocholisa yango na mai.